Patrick Maloavengi, Global Express. Venez vite envoyer vos colis, vos conteneurs, même des cartons. Mama Mounou, même il faut colo. Awana Global PM Express au 25 rue Léon 75 018 Paris, métro Château Rouge. Maloukaï, Maloubi, les Graba, les PDG Patrick Maloavengi. Ya Global PM Express au 25 rue Léon 75 018 Paris, métro Château Rouge. Batelli Bisso envoi express avant la fête de Noël et la fête des nouvelles. Colis, conteneurs, bas carton. Oyo nyonso akoya nango na Global PM Express ayeba yango ekokoma da 2 jours. Mutu nyonso alinga tinda colis na ye pona 2 jours. Leka na Global PM Express, même 3 jours, même 1 semaine. Les retardataires, vous avez pas tort. Bon, comprendre na ye bakananga français malamute. Même dernière minute ya fête ya Noël. Soko ye na ba colis na yo, même conteneur, même fokolo et kokende tranquillement na Global PM Express dans 2 jours. Les grands baobas na Global PM Express au 25 rue Léon 75 018 Abiki Sibisoba na Château Rouge na ba parisien nyonso. Mais les big boss grand prêtre Zoro Mabiala dans la colline yo oyo yebisa kinge kende yango yo ezo kende na kibokolo po bana kibokolo ba fete malamu ba bina malamu na Noël na bonne année. Oyezo kokende na Brazzaville ya yeme le PDG Michel Mbungu, la fierté de la jeunesse congolaise. Koli oyo ezo kende Kinshasa botala ya mon collègue artiste et musicien Héritier Watanabe Gogan Makom Motonatembe. Koli na ye ezo kokende pour et servir na ba clip ya ba danseuse na ba musicien. Donc je vous invite vraiment de venir envoyer vos colis, vos conteneurs chez Global PM Express. Donc au tielelo, même fokolo et komikaka lelo. Bande kolanga to bukanate. Bon profiter Noël on a nouvel an. Bon ya na ba colis na bino, na ebisibino, tout est assuré. Bon inanga pamba aya mounwe parce que mounou me comme chilombo toi ça qui dit là l'éternel.